Maman vraiment pour tricher dans la très difficile, pas tricher ni les papa. Pour ça dans Nzambe surtout à prendre la carte avec écriture, les besoin pour recommander parce que toi il vend la carte na commis encore tricher. D'accord na pas si jamais mi benza kubana. Mais et le besoin ça la bango. Donc bazana bazana carte de lobana nuke. Tango yo papa bandi ko divorcer. Sikoyo frère na yo to mwana ya ndako tango kosala acte wana côté ya yeni. Et le besoin ça la que divorcer ça la vie na basana ensemble. Ça pour la poser dans Dieu. Nous sommes des tiki moi si na ba pays mboka musuta ake ko fana tiki moi si na mboka ba pata ebele. Moi ça fait devant les États-Unis avant na ba poto na ba wapi na ba Afrique du Sud na ba wapi. Kongo check TV ya sibu mutombo bana nyoso ya Kongo bote na beno beno luta na émission. Bonjour et encore une fois, bienvenue sur votre chaîne Congo Check TV. Yaye moko boss sibu mutombo mobali pembe mbinga mobali oyo asepeli anpe andimi biso na chaîne na ye biso basali ye mofuti. Merci na bino nyonso tout batu oyo boza ko s'abonner pe bozo lembate ko partager ba vidéo nyonso bozo tala pe bozo zwango na Congo Check TV. Awa tozo sala kaka mosala awa tozo luka ko informer bino peso ki moyen zali bozala pe former na nzela ya ba émission na biso ndenge tolobaka mayele encore et toujours mayele. Le lot toza na sujet moko tozo lobela po Kinshasa eza ya koyinda awa pe moko na bango mwasi akufi batu bazoloba ndenge bakoki koloba yango le lot tolongi to tongolo nanu pona nini divorce e ye makasi ezo sale makaka na ba célébrité oyo baza basali na Nzambe babengami ba pasteur to ba chantre de l'Éternel. Pona nini bango fidélité koti na kati na bango divorce ezo bima na mabala na bango okoyoka sima bambula ba kabwani et kukabwana na bango sina sima na biso ko sala ba recherche to monike mutu na mutu azo pesa raison na ye et raison o bazo pesa la est-ce que yangonde le maître le Seigneur Jésus-Christ alobaki et que dit réellement la Bible à propos ya divorce na émission oyo tokozwa biyano bongo lokola na mokili toza biso mokote to sepelaki to zwape ba vie ya bandeko to yoka pe bango bazo kanisa nini pona likambo wana maloba nini balobaki ngai na bino tozo landa yango na sengi na régie na ndeko na nga Régérie Kamiende le coach soki akoki ko lekisa biso na transition bongo tozonga na plateau et puis na yamba invité na ngai Musali na Nzambe. En tout cas na likambo nga na condamner ba maman te na condamner ba papa. Pa maman vraiment pour tricher ça très difficile ba tricher ni za ba papa. Mon ça na Nzambe surtout à fendre la carte avec écriture, ne bi besoin pour recommander biso que to y vendre la carte na ma commis encore tricher. Encore na ba si jamais mi ben ça tu libanda. Mais to comme moi là ba ça nza comme ko bima libanda na moi na ndako abimi libanda. Parce que tant yo sali buzo bebele bongo. Maman so ça comme ba si tu bazo déconner que ça bongo te. Il faut muto afana avec écriture, ne ba commis le but construire mbetu no libala te. Construire mbetu no libala. Tant yo so construire mbetu no libala ke libanda. Tant maman sali ba kondana ka c'est pourtant basi ba fautif te. Ba zo pe ba rendre ba fautif feza mi bali ne muto ba rendre ba maman fautif. Si tout ba sai na Nzambe. Muso ka tiki moi si na ina ba pays mboka musuta ake ko fana tiki moi na mboka ba pata ebele. Moi ça fait devant les États-Unis avant na ba poto na ba wapi na ba Afrique du Sud na ba wapi. C'est quoi atiki moi si na atiki ye moi na Kinshasa. Tant azo sa musa Nzambe na Kinshasa zo mona pe ba film musa na église. Ba tentation ezali en ko pe musaye. Alors si ko kokona na bango moko baza ba fautif. Il faut ko bana na akemba na écriture pour ça que ça la fautif ata mokolo mosi. Merci. Et le besoin ça la bango donc bazana bazana kati ya dilobana note. Zomon parce que Bible pekisi nyonso yo. Il faut référence sur la Bible. Même divorce, même ce que pasteur au bali moi ça zando. Okobo ya yete référez-vous à la Bible. Yo salama kasi bondela nzambe po nani wana elongo. Espérez longo. Je suis contre vraiment. De bateau ba pasteur bazo salama kamwana bazan na suffisance à parole de Dieu. Nan pena ba mikuti si pena parole de Dieu te. Parce que mon nyonso ezali na kati ya Bible. Ezali kambo même ya posa nzoto te ezali
mosusu eza bamvutuma moko boye ezosala bango ou bien bainsuffisance ya parole de Dieu bazocomprendre parole de Dieu mpenza nano te malamu mpenza te eza ndenge wana. Le mot pasteur elingi koloba un berger mutu aza kobomba bampate ata mpate yango aza na maladi aza na mabe ndenge nini ye role na ye mpona kobomba mpona komema bango na malamu. Mais soki baza kotambola ndenge wana mais c'est malheureux. C'est malheureux. Hein? Pasteur a kozala mutu moko ya d'abord dignité, hein? Exemplaire pour ba fidèle balanda exemple malobo ya côté ya bato. Mais ceux qui peuvent pasteur aza ko divorcer par exemple. Non. Wana bampati azobungisa bampati bapalanga na bango pour na moni niti. Et le réseau sala que divorce ezalami na basana nzambe. Za pona posa na nzoto. Bible le bin Hébreux chapitre 13 verset 4. Nous tenions ça tous à l'ibala. Et puis Matthieu chapitre 19 verset 6. Mobali akabwana mwasi te. Zali sumna miso nzambe. Le mobali akabwana mwasi soit misana nzambe ko bala biso. C'est moi son nom. L'Orient te sengi. Biso basana nzambe ko sa divorce te. Même moi c'est Zandoki. Même moi c'est Zana Misalama. Faut supporter. Ndenge Bible. Okabwana moi c'est ça péché. Dans nzamba sala ki moi sina mobile, alwa ite bakamba. Alors ceux qui oliko kabana moi c'est ko balate. Faut ko fati moi sona. Il faut ko fa. Ça kozanga moi. Le temps okabona moi si osa déjà lisum. Mateni no côté na bapakana. Obazo sala makambo lokola banyama. Biso za basana nzambe c'est interdit Bible petit yango bal musana nzambe akoyi kokamana mwasi na quel que soit mapesa naza vraiment na mawa na mutema selon basali lolenge bazotambola na mukili bazo comprendre ainsi dit l'Éternel lisusu te likambo etali divorce selon un serviteur de Dieu na ndenge kolo azosenga oza lokola papa oyo ozo diriger bana na nzela balonga na nzela mabe omema bango na nzela malamu yo moko balobi faut za l'exemplaire na oyo na ba oyo ozo diriger tango yo papa bandi ko divorcer sikoyo frère na yo to mwana ya ndako tango kosala acte wana kote ya yeni eloko ami bale nazo baksa ba mama pe bozala na botosi devant ba papa po lelo tango bino bozo troubler mitema na bino bobebani destiné ya bana lobi ezani ndelo yo tozomona ba fazer batondi bakununa kaka bino basali bisusu bobandi koloba bana na bazana ba milimu mabe bandoki bakomi donc eza à cause ya babiloko wana bozo crier ya divorce eza malamu te mama pe sengeli bozala na botosi ndenge Genèse chapitre 2 verset 4 lobi mwana tika baboti na yo kende koluka ya yo molonga ni bosala na libota siko libota ngoyo ye ko panza yango lisusu message nini yo zo transfert liboso na nzambe. Alors message na pesi yango wana pona basala nzambe. De retour sur notre plateau ya kitoko makasi oyo ebongisa melibiso na Timothée Chimanga qui nous disons merci et puis Trésor Bukasa balandi monene ya Gauthier Business Kasongo parce que bango tango nyonso to boa kaka bazanga kate kolanda biso na YouTube. Pasteur Tozongi to découvrir l'homme de Dieu au Tozali na lelo kombo nae l'homme de Dieu le pasteur Dieu merci Boulemba. Pasteur ngana yo ensemble toti kolanda pe ko découvrir ndenge bato balobi par rapport ya ba divorce oyo eza ko salima na ndaku ya basali na nzambe ba yembaka to ba bengami bongo ba pasteur ndenge tolandi wana ne bandeli penza analyse nini okoki ko sala na koyoka ndenge bato balobi. Papa Gauthier Limanga divorce oyo sala na basala nzambe Bible zo ba mariage banana no ate mariage banana langi den tant nzambe tozo na les bandits tant mokili salamaki nzambe tant ça qui mokili premier homme ezaki Adam pe la première femme ezaki Ève nzambe tant ça mokili amona kité Adam kozaye moko singaki fasa yale molongani mais Bible pe zo na biso so tant ne faisait bien zo ba moi si singela za soumise liboso mbali na ce que moi ça zo to mbali n'était peut-être tricher le banda yango zo mona peut-être zo mi mapé divorce na kati ya ba foyer belé
Bible ezona biso dès le commencement tant nzamba sa mokili asaki liboso mobile amoni mobile cause ta longoli côté mobile eko sa na mwasi asali mwasi mais mwasi pe sengela sa ni abanga mobile atosa mobile Bible ezolo batmi balé so bazo tambola boloka nezati yango na boka monesa ni ekotaka isenga fo boyoka nesa entre bon mibale mwasi za soumise abanga mobile pe sengela sa ni alinga pe mwasi na. Merci pasteur, mais ndenge tolandi wana omoni ndeko libosa lobi eloko ezosala bango bongo ezali posa ya nzoto eleki bango. Tomoni ndeko mosusu alobi ezaka bamvutuma nde ezolanda bango. Tomoni mutu mosusu alobi bazande na bozindo penza ya parole de Dieu te. Yo lokola mosali na Nzambe tango po talaka makambo na ndenge ezolekela ndenge za kokomela ba collègue na yo ba serviteur de Dieu analyse nini yo koki penza koloba nini ndenge ozotala moko mona pena ke raison po na yo ekoki kozani ezo pousser lelo basai na Nzambe ba tomber na mabe wana. Bible ezo na biso esenga mutu oyo azolanda tolia batakanda te. Tango za mwana Nzambe esengelo landa makambo ya Nzambe. Po mutu akangami na Nzambe. Tato ba comment s'attacher à Dieu. Il faut que la parole de Dieu demeure dans ton cœur. Mutu li lo Nzambe vandi kati na ye. Ata mabe ezali, biso ba le pardon et pour 5 libère. Moi ça ko sala mabe to mobile ko sala mabe esengto ba ko limbisa. Konsenga na opesa kana bandeko na ngai basala Nzambe. Ata mabe ezali, biso ba na biso to limbisa. Ko limbisa za ko bosana. To rolanda tendeti o wana saki mabe akabaya na mwasi na ye, ngapi na sani akabaya na mwasi na ye. Na ebite soza ba posa nzoto. Biso loba mbwa kutana makolo minei malandaka nzela moko. C'est toi to basala Nzambe, faut to exemple. Bakomona biso nzete na mbuma nango ekolakisa muta musana Nzambe po muta otamana kobanga Nzambe bien mais jamais kokoma biloko wana biso vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est que la vérité c'est la parole. C'est que muta otamana liloba Nzambe to komona kana mbuma na ekolakisa liloba Nzambe kati na ye. C'est il faut un exemple ata moi ça mabe to limbisana tozali te kokabwana olinga musu Nzambe tanga osala mokila saki mwasi moko mbali moko. Ils ont été musènes Nzambe. Et l'on est là qui s'est poussé bateau. Baya même que ça une église là. Entre temps, ils m'ont dit la mais autant la peine conformité na ninga le ban Nzambe n'exaïli. Ils ont bien makasi. Donc pasteur Ponayo, l'homme de Dieu, Dieu merci. Olingo lo bakine na landio ezaka ka manque ya pardon ndezo sala ke ba komati na niveau na kokabo. Ponanga eza manque ya pardon. Pourtant moi ça combien à quoi une erreur. Peut-être une impudicité. Soza mobile na yo osengeni olimbisa ye Bible ezolo bana biso tato za bana na Nzambe so to tali masumu biso to sala Nzambe alimbisa biso atalaki mabe na biso te to ki bata masumu andima kufela biso lokwa to bana na Nzambe Bible ezolo ba to chercher premièrement le royaume des cieux muto zo luka bokonja likolo akokte ata moi ça za mabe akuti mabe fa pesa toli pe moi ça zo na soutenir erreur wana po ezape bebere muso ezali eza biso te basala Nzambe eza baso to za na bango. Vous avez mobile moi si kitoko lingiye bobalani bovana ndako mais peut-être batola batalibanda peut-être moi sango aza pena na Nzambe pena comme tel katina été mais on Nzambe za biso to sambela pe pona ba banguni na biso eza pe mabete to ko sambela pe pona basi na biso mais bolimbiseli kaka ebele na kati. Merci pasteur wana toyokaki point de vue ya bato mais tant que tomeki ko sala moi ba recherche toye ko découvrir loko moko un grand aboyi mwasi na ye a divorcé pour le bi mwasi wana azalaki na kindoki divorce a liboso yango wana eza na ba catégorie moko aboyi po azalaki mwasi wana azana kindoki yango aboye azu mwasi mususu tant tolandeli a divorcé ka po nini ya divorcé ka po le bi mwasi wana za mwasi ya ministère te donc to bande oye baté nzoka tant pasteur azalaka il faut azalaka pe accompagner na mwasi ya ministère. Muzomona. Mususu tango tolandeli balobi ezalaki infidélité ya mwasi. Liboso tolandaki ba point de vue ya bato. Siko tozolanda ba point de vue ya ba tolanda ba raison oyo ba homme de Dieu ba kabonaki. Pasteur, mwasi ya ministère te infidélité, sorcellerie. Siko yo Bible elobi nini. Nalingi o éclairer na no bato par rapport ya divorce wana. Est-ce que moutako divorcer pour moi ça zalaki ndoki pour moi ça zalaki infidèle pour zalaki moi si a ministère té yangona vraiment l'homme de Dieu faut a divorcer ndeko na ngai na ndengo lobi na ba
liboso moi a divorcé pour na moi ça kindoki mais sur li moi ça ndoki yo za pasteur za msena nzambe oko délever moi swana bible zoloba mutu moko wa yambi Yesu akope ko délivrer famille mobimba famille mobimba ko za délivrer na nzela na ye bon na kaka na nzela Moïse peuple Israël bimaki na Égypte yo za msena nzambe l'homme de Dieu oko délivrer moi sina wana et ça m'a bêté ce qui est infidélité au moi ça ministère te tant bozo linga na moi ça ministère na ebité so moi ça ministère moi ça ministère aza mutu oyo atotambola selon liloba nzambe aza moi si ozotambola bozo tambola 1 plus 1 bible so 1 plus 1 en mariage égale 1 tant bolingani bokome eloko moko aimer les uns et les autres le loko comme moi si yo aza ministère te wana ko kamsanga pona nga moi so toza na ye oyo aza ndako na balaki batu miso nebisanga aza moi ça ministère te mais na yebaki te eloko ni lakisa aza moi ça ministère te moi ça ministère auto to ministère te c'est kaza muto aza libanda parole mais moi si ozotambola loba nzambe aza moi so bolingani boza eloko moko bozotambola na bolingwa nzambe et aza moi ça ministère mais comme ça moi ça ministère te en plus moi c'est ça infidélité c'est tant bolingana ka bolingwa ça te amour eza ni longité attend nzambe tant ce qui mokili bibe zoloba tant nzambe lingaki mokili apesa ki mwana c'est que l'amour c'est donné l'amour c'est pardonné tant to linga to comme eloko moko so bolingwa eza te fidèle ko za papi bolingo fo ezala kati na biso esengi tolingana me bandeko bazosala bongo wana mpo na nga na kopesa kaka eloko moko na nzambe bato mosusu babible ezoloba ya malamu tokopi ya mabe tosani tolanda te so toboni mabe ezali topesana kaka conseil tolimbisaka tolanda ba wana te yoza mosali na nzambe keke soit mwasi aza ndoki keke soit mwasi ministère te nayebi te soki mwasi azotambola selon parole to selon parole te oyo nga na koloba mpete yango wana mais sikoyo tokomi kolandela mpe bato ebele balobi ntango badivorcaka bongo me komona oyo akoremplace azalaki secrétaire na ye nde akomi mama pasteur azalaki protocole na ye nde akomi mama pasteur azalaki chantre na église nde akomi mama pasteur na kosala bongo bon mama pasteur azalaki na liboso ka ndenge ezalaka motu nyonso azala mpe na bato na ye est-ce que na kati ya bato bazalaki kolinga mama pasteur ya liboso na oyo aye sikoyo ozomona te ke tozocrée mwa conflit moko ekoko kosécrée na kati église et puis pourquoi kaka soki a divorcé okao akomi na secrétaire to protocole to chantre na église elingi olobaki depuis kala bandeni déjà kotisela bato na miso yango bible ezoba na biso ndeko na ngai nzambe apambola yo babenga baza ebele babenga baza ebele me bapone baza moki eza moto mosusu akozala te azotanga bible apesa mosali na nzambe diable mpe ntango jésus agénai 40 jours 40 nuit bible ezoloba amemaki yesu soza mwana nzambe komisa mabanga lipa atikaki bongo te atransporte sur accord jésus ayebisi ye ekomama il est écrit c'est que motu nyonso akoyeba akotanga liba nzambe tolobi tala mosali na nzambe c'est que soki omoni makambo bongo c'est que pasteur wana ne bandi bazalaka déjà na ser wana atake bazalaki na mama na ndambe bazalaki déjà na ser wana mpo kondima te mosali na nzambe aboyi na mwasi kaka lelo ake elinga susu protocole c'est que babanda na bango bandaka c'est bazalaka na bandaka ndeko nanga ata yo moko boboyi na mwasi lelo nde nazomona lati alliance bo après que miti mono so lingi su na mutu na mususu wana c'est bazalaka na bino bandaka na mwa msalana babenga bazebe bapone baza muke mutu musozo mona mosali na nzambe bible eza kati na ete mais mutu aza mosali na nzambe tokomoni na nzela ya vérité na nzela ya parole po bible ezoba les vrais adorateurs akodore nzambe na esprit mpe na vérité c'est que mutu na boye parents sikokosa biso tokomona oza mosali na nzambe mais kati noki mosali na nzambe mpe eza te yango ekamisanga ndeko wana azalaki na mwasi nde baboyani divorce ekoti akelinga protocole akelinga se babanda na bango bandaka bazalaka na bango. Et puis, tu découvrir les choses quand tu es selon de tu olandela makambu mingi tango bazo kabwana bongo bazo kende ko bala sikoyo basi ba ok bala bazo la moins âgé que vraiment comme on a même sous différent écart il y a 10 15 ans même na moi si oyo auti ko divorcer nae bon et ça par rapport ya mbeto ndenge mbeto elelaka peut-être ba mona ke ba mama na ba ko kona bango te ba créer bonga ba rubrique ba ke kuluka bana wana ba sala ba ningisa pena mbetu na ndenge pene sengelani te yango na ba passer ba kitaka tina niveau kuluka bana na mike po ba komisa ba mama passer te wana pona ngai eza bongo te eza te pona mama na ko mukolo akosuma kambuté na mbetu akekolinga mona mukie peut-être jeune fille po ba nayi c'est l'homme de déjà bongo o ba nyonso ba divorcer
to landeli to comprendre que baso ba remplacer bango basero ba remplacer bango bazo la moins de moins âgé de moins de 15 ans que ba maman wana ezakaka soto landeli bongo peut-être mutu msozo mona atamboana ba disciple ba atamboana Jésus mais abona emotema te yamona comme Pierre batamo pasaki ni akata mutulitoi mais c'est bisa makambo akata litoi te okomona musena nzambe mais kati nina abonga mutema te ozomona abonga mutema te poso za musena nzamba solo ujamo kolanda makambo wana yoza bali na mwasi na yo bobo na kili nyamona mwa muki eza na jarre te bosa nzambe te sur exemple ni biso to kopesa même na ba fidèle na biso exemple to kopesa na bandimi biso to te poto mo yo moko pasteur ozana ndawo yo moko pasteur musena nzambe zo ma bible lo banzambe OK linga ka protocole azana muki kolika même 15 ans ya mwasi ozaki na liboso eza bien te même nzambe on to finisa comment nzambe ya ozo mona l'église ezebele mais batu pena bazo bona mutema te to sambela la plupart papa nanga na mokito sambela mingi mais batu bazo banga nzambe baza muki ya calamité yeso zo ya exemple fo mona eza biloka bongo so mondi bongo fo ndeko nanga asali bongo abongo la mutema ezo la kisabile mo yeso lingaya Jésus revient bientôt Jésus a déjà na porte Jésus aza déjà na porte papi dia sunda motema ya pati kati azitilu na pesibino bambote makamango ya ngoyo te elonga deyes elonga babuba kisela kae mwasi nzambe anto kabambi kasi la canadienne star ya bavina bango bo continuer ko landa check puis bo s'abonner ngavuma na sengi na bino bo s'abonner na bo sanité celle qui éclaire les rues de Londres i get ineza pembo yo wapi mwasi pembe beauté plus beauté bino moko bo lubakisa obokoki ko bakisa pasteur to komi ko koma na suka émission na biso me balobi bato bate ya kabiso sur le choix mais ceux qui ont bateau ba osala mauvais choix na likambo libala ils ba pasteur il semble même que ba 80% ya bandako ya ba pasteur ya mabala ba pasteur ils ont na kimia te wana lobi ya solo na bandako ba pasteur kimia zo zati mais pour na ngai exemple malam to landa ya mabeto kopete pour ni to za bibi bezoloba tozo pesa o toza nango o toza nango ndi to pesa ceux qui ya malam bato ba copier mabeto kopete pour na moni na ebité pour na ndeti na ngala ndako na ngai kimezala to noko mona tanga kala na libala ata basala nzambe te ndeto mona kaka bato ne balingana wana basala ndaka libala ata mabeza ki na chambre pe bima na salon za kapasi mais lelo ko kambisanga mabeza ki na chambre bima na salon bima na eketi na cher tina cher bato ko molo bango na ebité pour na nzamba limbisa bata bongo mais soko to zomona bilemba bongo ezola ki sa déjà yeso akomi na porte ngaya to landa ya malam ya mabeto tika pasteur moi motuna ya suka est-ce que mobali o ya bali akokili susu ko se remarier mobali wa bali conformément na libana nzambe et puis sort ya mwasi oyo ya bala awo ya répudie wanizani sort ya mwasi oyo abali akesa tato kindumba mabe sort na ye bibezo ba le salaire du péché c'est la mort il faut que masumu za kufa pe muto ne tsoza musena nzambe obali ata bo say divorce na mwasi jamais ko bala pe su mwasi mususu otina ndako ndenge ba mususu ba se remarier waneza malamu te za mabe eza bien te pour ça musena nzambe yo bali diso ti alliance na mwasi wana bana pe basana kati ata boka bwana mama mais bana bazali jamais ko bala su mwasi mususu ti na ndako yesimba te eza bien te wana so tel bonga za pe na musena nzambe te yango ebele baza bazomona basana nzambe mais kati na musena nzambe za te nzambe atalaka elongi te mataka motema yamoni Salomon tongela nzambe temple mais nzambe avanda ngo te temple nzambe nolo basaki résurrection mokolo boso ko famille bale miseko ezali seko na. Merci pasteur nazalaki na homme de Dieu moi verset moko pona ko lindisa ka peuple de Dieu awa tokutani na yo version ngana ko pesa eza na mukanda ya Psaume chapitre 1:1 Bible zo biso errer l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et c'est mon amuto to la tolo batakanda ti ndenge biso to basala nzambe babi place ya mabe ezali ya malamu pesa yani ezali biso basala nzambe o biso na to sali makambo wana te to landa te o basala ba divorce wana o biso ya malamu to copier mabe sani to copier te c'est que to landa to li on nzamba mel biso po mukoyero yeso koya akosamisa biso mami bale biso to te ya malamu to sama mami bale par rapport à ba fidèle na ba ndimi biso to sote ya bango wana
C'est plutôt un exemple. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est que la vérité, c'est la parole. Au commencement était la parole. Tout le monde seul, merci l'homme de Dieu, pasteur Dieu merci Boulemba, merci de nous avoir tenu compagnie, d'avoir participé na émission Oyo ya Congo Check ya boss Sibu Mutombo, tout le bino vraiment merci. Mais avant tout kabwana passer tunga to senga numéro na téléphone pour na bat ba Holanda mon bat mususu à travers le monde ako benga yo par rapport à problème moi zanango au sambela pona so ko pesa numéro na téléphone. Numéro na téléphone ezali 089 62 19 620. Na répéter 089 62 19 620. Voilà que personne ne sépare ce que Dieu a uni. To éviter tant bazo divorcer nani ndazo pesa bango autorisation wana. To éviter ce qui ba zui autorisation wana ya nani ke sokolo bala ki mosi ya ndoki fo obengana e parce que Bible lobi na biso kaka divorce za kaka na cause ya infidélité na Matthieu 19. Mais mokonzi lobi olimbisa ndenge l'homme de Dieu Dieu merci a uti koloba bandeko balandi ya Congo check masolo ya boye ba sujet ya boye désormais nde tokobanda koyela bino to lakibino déjà au prochain numéro to sala débat awa pour anya komi lele pour na nini bazokoma ba lesbienne ba sujet ya bongo kaka awa na Congo check na pesi merci na oyazana sima ya caméra notre réalisateur coach Jerry Kamiende noko ya ba neveu nae noko ya ba nièce nae mobali ya litutu alobi akufula lisusu moto te atabu tout bien na sima mo Congo akufula lisusu moto te arme lourde toi qui a fait de moi le citoyen du monde zwambote et utie pa ya leki na yo kasi mikolo yo olandaka ngai na Congo check TV Pichu Basunga notre partenaire landaka biso na Congo check TV et sika ba sujet ya modèle a boye to banda ko développer na pesi iget kamanzi HK kasi na simbio na loboko bouger ndenge nini po tu es toujours mon ami ma sœur motema ya bato ya papa Gilio bandiko balandi soki bo sepelaki botie ba commentaire topé bo bengi biso na plus 243 89 99 47 545 bo pesi même ba suggestion pour na ba sujet auto singeli to débattre awa au prochain numéro soki nzamba sepeli inshallah ndeto kutani check Congo check TV yasi bumutombo bana nyoso ya Congo bote na beno beno luta na emission